awa toza na la ye toya presque bacombattant aussi partout eza badélégation ebele toza awa toza mpe na mama na biso tina omundu munene mpe ya mboka avandaka na Suisse toza mpe na awa na la ye na denar donc na tribunal international donc nga nabenga yango pour justice internationale nabenga yango pour pénalité eza pour injustice internationale donc toyeka mpona makambo ya Congo toyei kodéposer plainte contre imposteur Hippolyte Kanambe alias Kabila Joseph mpona arrestation na ye moto wana il faut vraiment akangama dans l'immédiat azali danger permanent et danger public mpona mboka wana merci na ndako na ngate mpo tosi tolembi likola tata wana azoboma mingi azoviole bakende kaka ya titi aza président na biso topotaki ye te totoka kovote ye te atika biso kanda na mboka na biso akutaki biso akotika biso ata ndenge azoboma tokobanga te tokolita tie na suka victoire eza ya biso oyo eza victoire na biso ata basali nyonso to wana nzambe azotoa mayebaka yango suka ne ezali suka ne yango sor ne sebose donc atika mboka na biso toatelakende malemi koboma biso kujua biembe sa mulifika Kisangani mulikuwa naikala kwa hoteli Zongi amina kujua uko Rwanda uko Munyarwanda toka kwetu rudia kwenu toka Kongo ni yetu hata unafanya nini hata unaua banduku yetu mwisho na mwisho tutakomboraka nchi yetu toke Kanambe dégage bana betu bena Kasai yonsi bijimbuzimayi ni Kananga tutunambila ni tudilelo hapa chini cha lufu wakana kambwa katikima na kujitunga jetu kiba election yetu ya itu bako di president Tshisekedi wa Mulumba wakudirije ditunga bako ikato tula tutono bako la dito ifo ni mana kulu watifota kanto kato chini mashar to kato chini bingoma to balu bingoma katpena bakuza makanda to balu ba di peuple muimana peuple tumimana mupita même bombe atomique donc quand on a dit tout le monde on est là tout devant tribunal international où pour devant tout bon donc pas la tout quand on a dit kanyanga dit tout kashala kashirika na kambwa alors faut kanye mesha tout no mag quand révolution tout moment dit YouTube anga me dit tout jusqu'à tout moment tout na quand tu la dit tout imana watu bafo mais il faut du train de tout jumbo kwa batoka nikana kambwa merci à vous. Bon, bampangi na kena Holanda betu na bola kuna na Kinshasa. Baina nyonso mebigana na Congo. Zina mbuno Olivier Kayomo betike na Hollande, betike na Lae. Bet mekusa awa samna kusonga na bona Laende. Kuna na bola makambe beba. Makambe beba samu na Kanambe, samu na Kabila. Kabila kena kufa bantu. Kabila meyiba élection. Bet memo na de place ya Kabila feva na awa na Lae. Bo fetu kangandi sambu na bantu na nyonso yandi amefwa Congo ke yabana Congo kuna na Congo bevanda ya kutelama awa na mputo betu betelama ti kuna beta bengana beta kula Kabila kiese mingi pona betu vraiment betu na mawa mingi na kutala mpila Rwandeya ya Kabila Kanambe kifo bampangi na betu na este ba maman violée bana violée bana 2 ans 1 an ba quelques mois violés vraiment c'est sans cœur et ça yo que normal fait vraiment que tintima fait tintima ki mutu quel fait mutu fait kangame sur makambo pilina bantu kusaba fait na est pourquoi na la gauche ou bien à droite pour que violer du jour au jour na air nyoso les femmes sont violées en est. Vraiment, nous allons continuer avec ma campagne.